En ce qui concerne réunion à l'Obiboebi, dans l'organisation Nyonso, il faut toujours les solo. Et surtout dans le cadre de la corporation, il faut toujours réunion qu'on soit appelé mécanicien bandeko Nyonso pour les ali kambali sanga. Kuna ndeko na bon mais biso lokwa ndeko na biso ya musala, tabi non toko tika teba maboko kangama, il faut plutôt ça dans quelque chose. To participer, plutôt contribuer na bokundami ya ndeko na biso. Au Italie date, c'est vraiment maintenu, c'est pour ce mercredi. En charge, il y a cercueil. On dit qu'on soit en charge, il y a esplanade. Nous avons dit $1000, tout ça, esplanade pour accoler la cinquantenaire. On soit en charge, il y a décoration, catafalque. Moule beta ou pas, le 22 septembre, photo Tochena Bisikane Asuka. Voilà. Entre biso na biso makeleza ezaka bato bayaka nde bazaka ba membre ya coopération na biso te bazaka ba artiste comédien te bango nde mutu bayaka na mwa désordre wana information eleki bandeko so baza besoin ya soutenir Diana ba soki bali ba se manifester tant ils en ont parce que ti mercredi on a encore au moins 5 à 6 jours de ti mercredi mikolezali ba ko se manifester na banzela. Il y a un numéro de pesa bango, tozalana, to yamba contribution à bango et puis tozala reconnaissant à bango nyonso. Bon, na pesa un exemple, to kundaki mama makila. To zwaki mbo gauche droite. Beaucoup de sales histoires, car les mogos ont la dalle dessous. En manque de car je roule un joint de bulle. Poto gère pas sa bouche quand il est sous. Descends de que font mes tous benda. Dolbendo, gère les veuches à Brenda. Dolviano, opère en 4 pépins. Le pépon, les cartes s'emballent ce soir. C'est le festin. Mentalité à la frappe, déchirer le cœur des peuples, libérer mes frères au placard. Aime trop la taille qui ne peut pas se ranger. Pour les frérots toujours impliqués, c'est plus le sang tout court, c'est le sang de la veine. Sous sa coche gogo, lunettes Versace. Des histoires de quartier ça fait que ralentir. Des drames, des larmes, des douleurs. Et quand tous les feux sont verts, ils sont prêts à tout même toucher ton âme. Ils ont rempli de vie si tu veux que je leur donne ma confiance. Pour compenser mes prises de risque, j'ai des doigts. Skipper s'est fait péter, la loi de la rue respecte la loi. Alléluia, alléluia. 5 mais dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a quand c'est la couleur du salaire. Des langues, des douleurs. J'ai dit des douleurs. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bonsoir. Président au Kutibino Awa, biso petoza na matanga ya Diana. Awa wapi? Na matanga ya Diana. Tobité toko ko doit compte rendu na ya lobby, to ebi carrière za ki lobby, ça s'est passé comment? Merci beaucoup Nenge tozali awa toza na avenue Bulungu na Makala na cadre ya matanga awa. C'est juste en diagonale presque na lié au matanga ezali dans la résidence familiale. On a biso Diana Makila. Nous sommes là, exactement dans le cadre de l'organisation. Vous savez, nous là, nous servons un peu de pont entre la famille biologique ainsi que la famille artistique. Dès lelo, biso na AG, Omar Kabongo, tout ça na masolo mususu awa, yo toyeli makasi yango wana mais en ce qui concerne réunion à l'Obiboebi, na l'organisation Nyonso, il faut toujours les solo. Et surtout dans le cadre de la corporation, il faut toujours réunion qu'on soit appelé mécanicien bandeko nyonso pour les ali kambali sanga. Ndé lobby tous aki na réunion une troisième fois. Troisième réunion il y a artiste comédien nyonso à propos il y a obsèque il y a ndeko Diana. To solo là qui na artiste
D'abord, il y a les bosses qui compte rendu. Restitution, il y a rencontre na biso, to sola qui n'a pas ami balé la famille. Bobi que famille a epesa biso position na ye, pe biso sengai to pona lo roni to koki ko sala. Famille zaki prêt au kunande ona ba mais biso lo kwa zande kona biso ya musala, pe non to ko tika la te ba maboko kangama, il faut plutôt ça dans quelque chose. To participer, pe to contribuer na bokundami ya ndeko na biso. Nde to yaki ko annoncer bango que biso artiste comédien tondimi ko en charge il y a cercueil tondimi ko en charge ya esplanade on nous avait dit $1000 tout ça esplanade pour coller la cinquantenaire to en charge ya décoration ba catafalque ba tente ba chaise nyonso wana nous allons prendre en charge et puis il y a autre frais il y a espace place des artistes. Voilà, place des artistes. Il y a frais à morgue. Vous savez, na mikolo nyonso ezui na cinquantenaire kuna ezaka mwa mutuya. Nde tozwa ki to dimaki charge nde to saki na famille. Nde yangwana to saki compte rendu na ba artiste que non, to kenya na famille to proposer bango boy, famille pe bandimaki. Nde to pesa ki compte rendu et pas ba artiste, pe to mei ko zwa ko étudier na ba artiste nde to ko sala que cette fois-ci, ils sont différents. Tout le monde est parti, c'est pas les belles dans le cimetière, pas comme les belles dans le cimetière. Tout qui est là, harmonie aux andengeni. On a essayé de discuter. Nous sommes vraiment na artistes. Donc ça c'est une restitution dans notre famille. En bref, les acquis comme on ça, charge ni au biso, peut-être des termes sous AGP Azalia à parce que il peut avoir dans le boulot en organisation. AG, au Koko Baksanini, et puis date, ils ont vraiment calé pour quand. Et puis, tu es bas, nan inde azui, poto eki koto, non, mutu boazui, libulu, oyo boazui. On est à l'Ibiso. Parce que les boza, bah, qui les droits, non? Mutu wende. Azui, libulu, cercueil, est-ce que ça est solo? Ah oui, ils ont bon, ils ont mabete, baba ndeko na biso, ande ko na bango ya musala, c'est tout à fait normal. Et puis, peut-être les locaux, il n'y aura pas grand-chose à ajouter. Mais je pense que depuis déjà, Karaté maintenant, les labani on a bon. Depuis Bélo, Batikatika Biso, Tobano, qu'on a bon pégabon, qui est de Koufi, Bobo Sali Réunion, beaucoup de temps, bon, n'a charge à bruit. Zalaga bon. Même maman Makila. Donc, oui. Donc, même depuis ma série, manager. Yokozuni ezalaka bongo ke boye na réunion bon oya c'est pointé nga la charge à louer bakiti nga la charge à louer loko boye mais na famille awa wande tozo évoluer certes yayi bandeko ba se pronosaki ke biso tozo charge loko boye biso tozo charge loko boye mais ekokuta na dédé pour famille pe bazana bon mesure kuna mona bon parce que ce côté tozo charge ya cercueil famille bazana bon possibilité au somba cercueil. Tu connais la décercueil. Il faut tout harmoniser tout à la famille. Ce côté surtout dans cercueil, bon cercueil, c'est côté mon photo quoi c'est l'eau. Mon côté tika en côté msous. Ben jusque là ça va. Nous avons évolué dans la famille très bien. Au Italie date, c'est vraiment maintenu. C'est pour ce mercredi. Il y a changé ça le mercredi 22 septembre. Tu connais on a biso moule beta ou pas. Le 22 septembre photo. Tochena bisikane asuka. Voilà. Des ara entre bino artistes, n'habite ba plateforme ezebele, ba association topi balingomba ezebele. Alors est-ce que vous sangisi balingomba na nyoso et puis bandeko puis bazo sona na mort ya Diana. Est-ce que vous meko bonsana bango pour que lobby toya na titi moko bien pour la ndeko na biso. Pour la Italie ba association. Pour la Italie ba association. Je crois cette fois-ci bon moi boki sénégalais ba tirer mes atéo ceux qui nanya yebo lobby bona yebo ezate eza la situation ya gauche eza la droite ceux qui bazan bon organisation ba sala essayer nga photo kutala parce que na nyonso faut pas oublier que na ba association nyonso to kozana nango association mère eza a NTPC donc yé a chapeautaka ninga na nyonso wana ata ba gauche bazali ba droite bazali mais a NTPC a chapeautaka na ba association nyonso wana. Bon, ce que les gens bandeko bazo swana, faut que beaucoup de temps na bango, autour na bango ce bazo swana na nini. Pour biso to swana ting.
biso so beaucoup na biso tozan so très bien totambola ensemble tozan likanisi moko na bandeko mais bobo sanate ke place bato bazali ko benda ni zalarara elingi lo bara te po eza ba comédien nde il faut tomba malikolo na ba femme na biso pe so mutakufi ko benda ni zalarara mais loko les zalarara place caméra ya raté moi bato ba yango zalarara te donc biso to bato ya télé so ko benda ni zali bino pe bo sepela bongo po ça la bino bien bo tombolo yango pe moi muke ils ont moins impact monsieur. Voilà, CG. Bon, merci beaucoup. L'andi question c'est juste deux questions. Il y a des bosses pour l'association. Ici, nous parlons de la corporation. Lorsqu'on parle de la corporation, nous avons une seule corporation. Nous sommes artistes comédiens. D'abord, il y a réseau réuni biso yangwana. Ndeko AG Lobiango, biso bien AG. Hein, AG Lobiango. Tout le monde a des bandeliers à ndeko akufi. Bandeko bazu téléphone papa masumu. Moi na mwa sanini akufi. Da deux péchés à kende boy donc tout ça. Au moins on a ba réunion notre sala qui a azalaki présent tout autour yaye aux hommes on a ba jeune Geshwa Zawana, président Omar Azawana, Fatou, ba nyonso, ba tout nyonso. Ba belbi Zawana. C'est-à-dire c'est pour dire que na NTPC na soso lorsque nous sommes ensemble, nous sommes forts, hein? Vous comprenez? Tous ensemble, tous forts, l'unité fait vaincre, renfort et fait vaincre. Donc il n'y a pas de tiraillement que gauche droite. Biso moto yebi na biso. Ngai na sana NTPC. Mais na zape na moi lisanga moi bani to sangana c'est selon ba affinité. Selon ba affinité bo ça moi là on a bino moi selon ba affinité na zarapé de gauche na zarapé na droite. Mais to yebi ni na biso phare ezaka NTPC. NTPC to za ngote mais indirectement vous appartenez à NTPC. Tout le monde de konabiso akufa gige Dimar. Azaki membre était mais au moins que elle kambe koi ezaka réseau concerné ka pas yaka boy ça là tout gauche droite c'est pour dire qu'indirectement le banango ça c'est le ba mingi ozo appartenir ka donc on est à là ya biso ezaka ya mutu ya ko la imana ya ko la vita ezanga ko na ngwazara ezaka on ata l'état vous comprenez donc c'est un peu ça mais pour dire le moko que makele les a raté n'a pas le moko entre biso na biso makele les ezaka bato ba yaka nde bazaka ba membre ya corporation na biso te bazaka ba artiste comédien te bango ndi mutu bayaka na mwa des ordres wana oka baroya na sima famille ba lobi boye ba créer zizani mais biso moko en soi ezana na eloko monte za kanda biso mais pour nous bande bazo swana bande bazo swana nous on était clair ngana kindaka na sima ya couillère te na ba intervenir sur la to bengaki d'abord batu nyonso vous savez to bi toza na matanga artiste comédien nous se sont gardé penser pièce dans mémoire à Diana et puis tozini koyoka oyoki ngo kimi ekoti muto azaki de gauche à droite nous voulons pas de déclarations inutiles ba futilité toza bisonyo sur l'attitude ya matanga to pesana ki biz to katangi lipa to welela ki lipa azaki na nyongo nanga kabelo ya surtout de futilité nous on n'a pas besoin toi on a besoin de temps oyoyo mémoire naie to honorer par rapport à Moussa na ya sali ya kitoko on peut il y a des témoignages il y a des souvenirs mais blo ezangatina ba futilité gauche droite on n'en a pas besoin on a dit non au y a émission moyo ça là je parle de nani boye non donc je sais que mingi to balanda loyenga ba réseaux sociaux tena YouTube il faut YouTube ezo benda boye bande one boye tout ne lo mo tala to yoki yo balobi na boye ndeko pe to kalma makabato nyonso mono samle na ngana tenga mazongi na nzela na alima to bito za l'ensemble na kimia na limemia to le lande kona biso na honneur na dignité to lingi dignité na ye ti to tena libulu dignité na ye za la garder honneur na ye ils appellent honneur ya corporation Mobimba. Voilà, dernière question nanga pour que la tigre paye Mike Chic Lukadi aussi Bobet c'est ça et voilà tout yeba na matanga nyoso to ngona ba artiste suya kufi contribution na part ya maman Olivier yaka na compte l'été yaka mais ya Diana o to binga ngoli babe to bino nde bo toucher ba porte na te pour que ba les lande ko na bango nde to mona rappel mo 15000 mo tikali famille zui bana bazui voilà ndenge tout ndeko na pesa un exemple to kundaki mama Makila to zwaki mbo gauche droite
biso moko kaka ne ba artiste ne to sangisaki mais na suka nango bon etikaki na mama Marie-Hélène nga azalaki wana na bandeko nyonso age topesi na famille na bana totala mwa moke etikali yango tozwaki mbongo de gauche à droite te. Vous comprenez? Ne pense pas ndenge eza eloko wana ne basengaka eza eloko ehonoraka biso te ehonoraka biso bomona yango te bino moko okomi kobela nani aya osonga biso ezaka na honneur te yango monaka na net bato bakommentaka na bavideo yango bino bobombaka te yango bino boza na mbongo te yango baninongo ya pamba siko tobi tosala bongo te bomoni su mabe ozo comprendre bino bolobaka ke non oni bozosenga ekomisa ko bamandia tozaka babola te tozanga me tozaka babola te omoni biso nyonso osangisi ndeko na biso abelaki oka tobelelaki bosonga kaka biso moko age oyo kaka omona omaka telemi ndeko Belleville napesi ye mbote félicitation na initiative totelemi biso nyonso jour nga nazwi enveloppe na biso na oyo akonta nte mpe tokotika association tokotika na biro na ye tobizwa pe ya biso yango boto yo bampaka batindi donc c'était pour montrer que solidarité na biso moto banai d'abord azalaki kobela tobimisi mpe mbongo monta mpe ya makasi na ta moke donc c'était pour dire que ezali kwa encourager te tolingaka te omoni nesi tozali na matanga bandeko mosusu na bamembre ya famille bazozwa bamembre ya famille baolesango na tv en tout cas ya biso ndeko akufi tala boyeboye bozwa nimero na biso ya compte ehonoraka biso te na mémoire ya moto ezaka elengi te ozo comprendre ndenge Diana akufi boye bato nyonso bayebi ke Diana toinforme bato toki koinforme Diana akufi moto mudebe kotouche ye toinforme information Diana akufi par exemple na pese exemple soki par exemple maman ni obi maman Olive alobi Diana akufi ye pas à pas ninga zai mwasi ya président ancien président aza pe fanatique atalaka pe ba théâtre un petit peu Diana sepeli ça ye yango ni pas tout le temps na artiste comédien ndo linga pe artiste comédien mingi atindaki pe médecin par exemple ezaka ko tinda na médecin dans katata CG Maloba d'abord na question ne otuni ya ba maman faut que toza to bana bon voilà c'est tout à fait normal voilà ceux qui comédien mo akufi ba soutenir pour toi d'abord bana bon baba maman et artiste nyos en général to bana bango et pour l'information non peut-être balinga pe basala balinga te ke bima na makelelo ebimela kawana voilà vous comprenez pour tant Diana za pe na hôpital basala ki pe obaka sala mais ils na makelelo itende to ebeli ba misusu za makelelo fo batu baganga boye ebimisa bituma non basala ki obaka ko sala et yo mo to soulever point qui atinda ki médecin déjà faut mona que c'est que aza intentionné na lo Congo et puis nan pe to kuni Diana pété qu'est-ce qui empêche que lobby pe et enveloppe neya et nous battre Diana za libabe te vous comprenez parce que azotala batala pe comportement les sur place ba vendre ba mon niveau non cette fois-ci comportement bien bakoya po bazoka ba information bakoya les cette qualité 2 jours ba tiki enveloppe d'abord faut ba que Diana tiki pe bana ce qui pas enveloppe na bango ne à la veille et ko sunga bano ba tikali po mwana ya Diana liboso à côté université il faut attendre université c'est un bon belé dans un membre ya libabe te tout tika temps on attend mais ndenge lobby dans CG tout ba comportement surtout dans la ba mon intromisco et bembe tout dans c'est en commerce cette fois-ci ndé to boya kiango et comme commerce tout dans de bela ba to numéro yango yo boss na so et kingandi awa to ko sala boete te to koka mais soki ba maman ba tout ami pour ba resunga biso ezala bien pour tout tika yango na famille l'abondance ne nuit jamais voilà. Et par exemple ndeko na ngai olobi kama ba maman ndeko alobi on mama tindaki moto atindaki a sauver mais nzamba a décidé atindaki moto ka pa matete pe na enveloppe nzamba a décidé autrement azui soit ebi ke moto ngo akufi bon abi soit kunda soit atindi quelque chose mabeza wa nesi par exemple il y a première dame actuelle maman Denise Nyakero déjà azwa artiste comédien après sa assurance santé hein assurance santé bazozwa traitement offert d'abord na sengi merci na geste na maman na comme artiste comédien neto plaidera chaque fois que o bazwaka na mwana mbomso sa nini susu nzamba sa nini e bakisama ndenga yoki bongo après ça il y a assurance santé alors que na bana na ngana après ça assurance santé moka sa nini akufi emso to bien maman to sana matanga moko na biso sali akufi aza pe mutamutema malamu yo kazi po atinda mama kati to nani ba Léonie bana bazaka wana ke botala pe likame koleli
corporation na ngana linga mingi na pesa pe on peut assurance santé moi quelque chose toroboya te et ça assistance ya maman ndalingi mais tolingi te do bimisa image que ya ko venir bosala boya wana nde tolingi te do biso mona tolingi d'abord honneur na hymne na biso do mbaka solidarité la dignité et l'honneur. Donc on a tout tenir d'abord na ba mot pe ya ba hymne na biso na pour nous la respecter. Donc c'est un peu ça. Là on va li babete eza makambo ezali et puis eza ka bango nyonso te batu nyonso batu ya bonne foi to belle la bango te mais ayebi que toza éprouver o ya Monique a sepeli ça y est. Moi je le fais. Moi un jour je vis et à midi là tanga kombote nabi non au Bersa en France en tout cas j'avais rien na cotisé na po na ina bongo te na ina $60 na 50$ nabi chaque crédit batali ma o senga bi au Bersa na ebisi boy j'avais dit aussi à Reddy une fois ça on comprend là parce que Nathalie que par rapport à sentiment et c'est on a à travers art naie j'appelle le rôle Diana à se prendre ça bateau ebelé ils ont tant na âgé na talaka tozo tambola na voiture nzele kangami mais mutu wana aboya kokotsa bato mais atali biso akangi frein bino bokota ça dit pourquoi parce que amoni Omar amoni oxygène bo se peut tiene logo moko yé pas zonse bino ascenseur atana kokotsa pamba na nzela donc c'est un peu ça. OK, merci beaucoup. Voilà. Mais nous profitons de l'occasion pour dire na bandeko nyonso ba fanatique na biso. Mercredi le 22. Ils ont mokolo ya suka to rendre ba hommage de Banso Diana. Diana c'est peut ça biso. Ba fanatique na biso nyonso. To ya ebele ko rendre Diana ba dernier hommage. Le général Dodo Chinyama. Lui c'est Alinga Baptiste le général Dodo na pesi mbote na yebi ke ako manquer te. Hein, donc lui il est vraiment pour les artistes. Biso mon artiste comédien nyonso mercredi ça joue au rendre de on a biso ba hommage à suka bon hommage mako digne mérité na musala oya salaki to ya ebele tout en respectant ba geste barrière parce que le service na titi ya matanga ko ya wana za raté pour na relaxa sapato to relaxa elamba na kimia na titi ya matanga na discipline to bato ba bungsi ya bango ndeko. Et puis biso to soana na biso te au monde na matin na biso neto yaka to za na harmonie mako ya kosaka il y a pas aussi conflit de génération il y a pas aussi conflit de nini biso nyonso to ya wana to rendre de na biso ba hommage à suka makampe le qui et le capé bien donc c'est un peu ça et puis nous remercions encore na bande na biso à diaspora oui artiste comédien diaspora Aduche Kapanga président de Londres Bébé Chisera, Meta Pinga, Baba Mungita, Apo Firenze, Jani, Bazamo Ebele, Ans, Batidja Loboko, Ans, Bango Nyoswana. Donc, déjà, Tinti de la contribution à Bango. Merci beaucoup. Et puis de remercier Belleville en musique. Bien qu'Aza soit en musique, mais Aza tout le temps, Aza aux États-Unis, mais Aza tout le temps en Bissau. Ça toujours collander la évolution Makabou et puis merci parce qu'il y a Tchepé Lobo qu'on a quatre organisations donc oui donc voilà merci peu nani nani pe bon on y en sort namoni ici la auto tinda pe oui merci sona c'est la contribution na ye merci la petite artiste va être belle nuance en tout cas je vous dis bazo tia Loboko donc tozana tokolo bana TVT to on a monté un autre chaka à partir à Boé Tilikolo donc on a mais ça bateau bazo se manifester non dans la bolingo on l'a tia montana kelem fois 15 fois 20 fois 30 voilà bazo pesa bazo tinda mbo koleka ba chroniqueur vous comprenez dès que pesa vraiment zo sentir que ba mungisi moto tali boluki komba chic mu journaliste exact otali boy tout bobet kombo exact mais tozara tout le temps na bino donc ils appellent eux Zubiso mais on comprend na pe botali liste omoni kombo ya Grace Temozali Grace Temozali on tali pe botali exemple TV junior zo soigner sa biso na bien rechater junior bien rechater mais pour on peut basi va se racheter mais junior a soigner biso albi à Kotia mais azo c'est un biso te évoluer bon non mais je sais là téléphone Yves t'es non moi Yves bon numéro de téléphone bon peut-être
il y a bon peut-être que tu peux essayer à Genanga peut-être na simana biso to orienter bino esika maramna sezo fandela même ce que singo elege page nyon se comme rapport biso nyon se zalaka nous on travaille bino ba numéro na biso bino za numéro na so ba baza besoin obenga biso ba obenga bino bo pesa ba numéro na biso vite sur le rang qu'est-ce qu'il faut puis tu merci déjà parce que ça bandeko il y a structure il y a Nzonzinga wa manifester ça c'est une bonne chose et ça libiso très bien appel na bango temps ba bengi CG puis ba benga bazoti na contribution à bon ça c'est une très bonne chose c'est pas une première être président imama chakopé ba benga ba yaki ba otika na côté association président basuma habité boya nango escabison tozala voilà c'est vraiment une bonne chose biso je peux to sangisi to sala kaka ba obsèque Nzonzinga wa ba ça eloko moya bien. Ils avaient découpé belé, j'ai l'honorable Christelle Voanga qui m'avait appelé. Le producteur peut se manifester. C'est pas une obligation, hein, que tu as attaqué, qui a polité à PCT. Ils ont matanga, oh ya moni c'est pas qu'on forcer, critiquer, un tel non. Oh ya moni que ndeko na ça a confessé à quoi il pesa a pesi hein mutu musupe azana posa pesa même parmi nous les artistes ana posa volonté on ezali mais na mintu un peu azana ngote on comprend bon ko kanga ete que yo pesi volonté on ezali mais peut-être moi contre-temps moi ma coquille wana hein exalté donc je profite aussi pour remercier même na ba moi attends moi ba condoléances c'est Fifi Bamba à Paris na Deborah Kiketa. Donc et comme le là matanga na bango chaque fois position commune et puis pour conclure merci également à la famille à Yandekonamso Diana une famille responsable donc tout sur jusque là très bien dans les bons nécessairement que to simbani main dans la main tous autres qui ne vont mater pour na jour pour na vous sentir vraiment harmonie encore hein au moins que les deux familles bazaboy bon des malam les deux familles ceux bakangami ba ramener le gars tito mais ceux comme oh ils sont à gauche oh ils sont à droite et ça mabé parce que Diana appartient à sa famille biologique oui mais ouais ba que famille artistique ça na makasi pourquoi parce que ba Diana oh ya théâtre vous comprenez c'est un peu l'image au bateau ba ebeli ya ndeko na biso Diana donc c'est un peu ça. Non, merci. Je crois que l'information est l'équipe. Bandeko se base besoin de soutenir Diana. Ceux qui baliba se manifester. Tant ils en ont parce que petit mercredi on a encore au moins 5 à 6 jours. De petit mercredi Mikole Zali bako se manifester. Na banzela il y a un numéro bopé sabango tous alana to yamba contribution bango et puis tous la reconnaissance à bango. Merci beaucoup. Merci. J'ai du mal, ma mort en douleur. Moi j'ai pas peur dealer, ça l'histoire des mères en pleurs. Histoire de mère en pleurs, on avance dans le jet, c'est pas pour faire plaire. Jamais à l'heure que des sales histoires. À nous la victoire, le temps lui passe, pas de cadeau, bis péché, tabac dans la tête de Vudigo, y'a pas d'âme. Des corps au sol, marée de sang, sans descente de port. En cas de descente, il faut rester fort. Dans le B. Christian Diarrière et des morts. J'ai appuyé sur la gâchette, n'y ragatu, on dit que ça comme Katara. Vu mort si blessé, j'ai moi la mort des taches de sang à façon sans mon blazer. Je me vois marcané comme dans la série, mais toujours en vie, y'a mère. Je porte le nom de ma rue, ainsi je me fais killer, je veux des affiches de moi. Histoire d'oseille au quartier violent comme les Koulouna, je suis paro dans mon bed la night. Que puis-je faire pour eux? Je s'aligne mes ennemis. Préparer les armes en position de tir. Pour compenser mes prises de risque, c'est des doigts. Ce qui perd c'est fait péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, c'est que tu me dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a quand cette couleur du salaire. Des langues, des douleurs. J'ai dit des douleurs. J'espère qu'ils agissent du mal. Maman rose en douleur. Moi j'ai pas peur dealer, ça l'histoire des mères.